Sala, malaise. Walikuwa na yeti malaise na tete kisi toma meri ata bandi na ye atoki. Tukoni ba 11 alobi asukola. Parce que banda okende bimi. Tanga toko sukola na tu, afungoli ka biche akoye. Papa ne plus. N'habite ça qui on dit. En tout cas, sois forte. Sois forte. Ça fait mal, hein? Tu comprends quand même l'émotion parce que déjà douleur peut-être sur passer dans moto yé bangoté. Et ben vraiment témoignage naé. Les airs on le battait parce que yé aga tunji. OK. Donc il y a ma belle santé. Aga vraiment bo asangisa ki presque ba génération nyonso. Tanga yiko zonga na ndaku ba koti na ndaku afandi kana kiti nde asanzaki. Ko sanza sandi ayoki mwa atoki asokola. Tanga ke ko sokola moto ba yoki kaka akwe tanga kwe awa no wana na ndaku d'accord ndenga kwe wana nde bazwe na ndaku bakene na hôpital bon na mwata mwa muketo kaka akufi yango bifo biso toza ba kolonji. OK 73 ans 73 ans na njili na quartier 4 et na quartier 5 na quartier 5 toujours njili. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi. Bonjour, bonsoir très chers internautes de la chaîne Yabiso Podcast. Oui, en tout cas podcast est sali descente moko na commune Njili précisément na Sainte-Thérèse. Dans le quartier 4, si vous voyez derrière moi, les couloirs à Zénith. On va bien à couloir à Zénith et puis si ma caméraman nanga, je suis bon ouais. Les jeunes pas trop quand on a mis ça dans le ballon na simana déjà on a prince au sur à ballon caméra bon besoin mon ingénieur wana ça fait ingénieur wana et puis liboso ingénieur et ça virage au ekenda ti na nzela ya dokolo et puis sur raison si caméra na e ngambu o azokende et ça bon prince au soki o foncé OK ti na kimbuta obimi boulevard Lumumba. Voilà, merci beaucoup. Nga esika on a tellement dans tout koloba tout de suite dans un couloir ya Zénith bisika au podcast et sali descente pour na koyeba couloir on comment ndenge nini parce que couloir bozo mona oyo eza couloir à makambo. Je crois que ba ressortissant na Njili bana kini presque tout pourquoi pas ya Congo Mobimba na commune ya Njili ba ebi Sainte-Thérèse sur tout bango référence et ça la couloir ya Zénith. To sali descente mo awa total ngo ndenge komi ndenge za soki pe ebongi soki pe za bien koleka nde boyebela ngo toyebite soki pe eza ko beba toyebite donc biso na bino to découvrir yango déjà kalaté et longo et puis na profiter pour souhaiter ba sincère condoléances et pas vieux na biso icône na Njili wa salaka kombo wa boujaka Njili na couleur bozo mono na kombo ya vie et bende kala minute toye ba son vrai nom soki ezalaka nani. Voilà tout ça descente moko en tout cas ba sincère condoléances na famille biologique na Mobimba
parce que auté kotika biso déjà aza na morgue vie wana za icône ya njili oyo aboujaga pena couloir o bozo mono yo bana poto bayebi bana kini bayebi pourquoi pas ya RDC mobimba to sala de son moko wana pona oyeba ko moi témoignage muke sérieux parce que to ko leka bongo te sans que to me kolobela vie wana wazaki vraiment icône ya njili oyo aboujaki vraiment couloir o bozo mona o bato bazako uta libanda bazoya osala bambiance makasi na ebende awa tokoma wana kandi nayesa bino ke toza vraiment chaîne oyo epesaka biso bainformation vraie bainformation réelle et puis n'oubliez pas de vous abonner massivement bosabonner boliker bocommenter et puis towana besoin baremarque na bino botiela biso yango na commentaire ekosala bien makasi. Merci beaucoup, un grand merci na boss nanga o botikelinga su pasa lelo pona kopesa makambu na Yabiso podcast. C'est bien votre présentatrice Prudence Ngimbi, la petite OCB à la tête acceptable, autrement dit original. Merci beaucoup. En tout cas, nzelango yango nde bozomona. Nzelango yango yo. Nzelango bozomona parce que tous dans saison sèche, toto kota déjà langa. Nzelango ekauki mais nzelango comment vraiment délabré. Donc c'est délabrement avancé. Nde bozomona ngo wana. So to bito meka kotia micro et pas moteur bazali awa. En tout cas na mekotia moi D3, moi micro na biso ba meko pese là pona nzela oyo. Nabite na moni déjà maman azoloba déjà wa je sais pas. Bonjour maman. Bonjour maman. Na moni on est tous changer mbongo to ndeni. Changer mbongo te pona na moni yo. yango biso biso toza bakolo njili. OK. 73 ans. 73 ans na njili. Na quartier 4. Na quartier 5. Na quartier 5. Toujours njili. Ebende azaki yaya na biso. OK. Yaya na biso motuya. OK. Nzela zeni nzela ebende oyo ebebi. Yo zali président de la République. Tolingi yo. Ozala kati électeur na nzela oyo. OK. Wana na zo ekakte te na nzela oyo. Président. Président de la République. Mais c'est Fachi Beto Mukwa Ntombolo. Fachi Beto. Ya wana. Ngai na tara na posa na linga na loba bakayo. Nzela oyo ebonga biso. OK. Koyo ko koni na nzile baba. C'est vrai ça. Président Koliwana. Ah bon? OK. OK. 33 ans en Njili, donc c'est natif en Njili. A Kolia wa bota miawa. Donc c'est-à-dire il y a mes le bela pona nzela wa couleur en Abi Ezer Obeba. Abi monsieur le président son excellence Fachi Beto Mukwa Ntombolo que je le salue à passant. En tout cas, alobi azwa ki carte d'électeur na ye na nzela o. Na bité maman na école la P12 to. Na P12 a voté na P12. Na P12 da voté na P12 wana. En tout cas, wana eza maman mutape cette information, naza vraiment information na wana eza maman ndenga lobi. Abi maman atombola ka musapi. Eza kiye. Voilà donc c'est que ton ndimi yango. Parce que nga déjà na ndimi yango maman Leli abi nzela o donc c'est que président ayebi nzela o. Ana posa couloir à Zénith to bozo mono. Eza couloir moko en tout cas et sali makambu na ndenga mukete ebende atondi sa fulawa ezaki chaque week-end awa deki otalo kolote na couloir wa Zenito ekenda sango esala kombo totaka moi 2-3 ba motard moi micro na biso ba meko beta moi lisolo muke pona nzela na bango ba eta lelo ba komo tambula moi bien po ba mai emeki okauka. Bonjour Noko. Kombo nani? Kombo na Israël. Island. OK, mais c'est Island ça motard. Tout le monde a bibi na couleur à Zénith wa. Mais c'est Island. Mais quand on compare chez la moqué par rapport à Nzela ou à couleur à Zénith parce que na monde vraiment les casques na kimia parce que tu continues la saison sèche bambula et sili. Na habité siko ba osande ni ba promettre bino nini. Ba robongisa ngona saison sèche pour soit ceux qui bambula et bo komika suna koko parce que dernièrement à Kalaming te bo to lexa ba koko so ya makasi pona okota Nzela o. Bon Nzela o yebani ni to bula ga melanga to sara moi un peu bien. Mais so to komina mbula ndeti a mona ezaka premièrement mai ebele osufraka trop. Mais le gouvernement va le voir au bon sens. Là, au bout de 5 ans, même, ça va monter. C'est que tu souffres trop. OK. Donc, le gouvernement sera bon sens. Là, ça va faire bien. Bah, tu continues sur Camille, tu vas bien Fachi Beto, tu vas carte d'électeur na bosom. D'ailleurs, peut confirmer moi. Tu vas carte d'électeur na bosom.
mais ti moment lelo nzela oyo ndenge eza daka leka nzela amonaka yango ok merci beaucoup soki ndini yango koloba non kosepela gouvernement bongisala biso nzela oyo ekosala biso benga bien. Ok, merci beaucoup papa, merci beaucoup. Tomoni mpe ndeko na biso, bonjour papa. Bonjour. Papa tomoni invité aux motard chargé ou comment? Ah ok, tokuta na président ya ba motard. Parce que yé na akopaso la ligne kango bien. Vous avez la mona njili hein? Ok président, mona quartier des présidents mais quand on monte ko lobela couloir na bino ya Zenito parce que eza couloir moko kenda sango makasi. Na habité motard na auto pe sa témoignage moko abif monsieur le président Fachi Beton moko Ntombolo avec qui carte électeur na nzela oyo. To habité étant que président mais quand on confirmer c'est vrai. Bon, eloko balobi ya solo. Oui. Konzambo kana Victor Kamere. Bazwa kati na balabalo yo. OK. To regrettera fort ti lelo avenue egoza boyete. OK. Babenyango Zénith de Paris. OK. Mais lelo tala ndenge to se retrouva mabulu poto donc rien donc ya koloba. Si to lembi to monaka ba géomètre baye bazwi ba mesure mais eloko moko kaka ezosala te. Ok. Maintenant la minute chose que le roi tourne saison sèche mon monde ba motard ba oleka na kimia. Bon ba motard ba oleka na kimia par rapport. Ok. Eza na ba place nzuzu mwa ba kunki ya ngomba côté mzuzu mwa libulu. Ok, il faut pas planifier yango ekoma tout na mituka na mutu apusu. Biso tout ba peuple congolais. To circuler à l'aise na couloir. OK. Et dans couloir ezo mema bato epele vers Kimbanteke. Oui. Soki ba bongisi yango en tout cas ba kosunga biso. OK, si ko s'adresser na nani? Tala pena caméra malamu. Ngana ko s'adresser na bato na mokonzi na biso mboka. OK. Ye wana papa. Amekotala na nzela ya tambulaka. Ndenge komi ameka vraiment kolambela biso yango. Oyebi ya zakane motema malamu. Est-ce que c'est un peu de macadam ou est simba? Attaque tout béton, n'est pas bien béton. Ok. Et ça la biso plaît à Kito. Ok. Balambe la biso car béton. Abi c'est le mot bien. Abi le roi y a bien mis béton. Balambe la mort béton en couleur à Zénith. Et ça la bien macas. C'est la fondation par génération à génération. Ok, merci beaucoup président. Merci. Bonjour papa. Oh pena mutu na ngai ye pena mutu amemanga se na okota couleur en tout cas to moni ope awa mutara makasi je sais pas où mais quand on sait ma commentaire mukel par rapport à makambo président Toloba. Bon, merci beaucoup le président lobby alors ya solo et là na ba regret makasi pour ce couloir oyo et là dit couloir ekenda sango tina poto et là qui soki okoti oye okoti njili soko on va confirmer au faut compte à Zénith. OK. Mais donc côté Zénith on va confirmer. Alors la liboso président na biso Fachi aya ko za carte électeur lelo soka bima président et si tu as vu la carte électeur eza awa mais si lelo to regretta kata si ni moko atia ko sala awa te. OK. Et en plus même pas ça ezali école ya makasi ekenda sango bosomi et si tu as vu la carte électeur et bimisa bata minene bimisa ba lauréat ya mboka oyo et puis ba transport eyaka awa soki mvula ebeti moye bana batengre école eza te alors so basaleli biso ndenge président toloba so batieli biso beto awa ekoma nefiske na école ekosala eloko moko ya bien. Ok, merci beaucoup mon vieux en tout cas. Tout le temps nous sommes baladeurs na biso hein, tout le temps nous sommes. Nous sommes comme que aux moins réaction ba mota. Toye en tout cas, nous allons les andengeni bonjour papa. Comment on ani? Papa tout le monde peut ka motard ya nzela wa couleur à Zénith. Mais quand on reçoit même quelques commentaires, mingo le besoin par rapport à nzela na bino, ndebo kota ndebo bimaka. En tout cas, nzela na biso pona okena nzela za mabimaka. OK. Nzela za mabimaka nzela na liboso na lokwa place ona nto kana Zénith awa. So tali mayana ezaka caniveau ezouta eza maya ndako ya winero. Ezouta kuna. Donc eza puis perdu na bango nde ezotiawa. So bo remarquer to comme déjà na elanga mais esika na ezaka na mai. Donc ba mai ezouta na bandako eza mai ya mbula te. OK. Difficulté eza na ba mai ana
après nzela mpe eza ya kobeba makasi nzela eza ya kobeba sikonde nzela eza ya kobeba ezaka na couleur ya zénith mpe nzela eza ya kobeba partout nzela eza ya kobeba partout banda watinde toke kota bamanzevu bakimbanseke kuna donc banzela tu na kati eza ya kobeba makasi d'après yo nini nango kooloba epuis koosadresse na banani bon nasengi ngai na bakonzi ya mboka na badirigant na biso ke nzela eza ya kobeba population yango evotaka bino biso bango yeyo na minute oyo tozokemba mpo na nzela eza bien te bosalake boya sunga biso mpo 2028 boya kozonga po tovote bino bokoya mpe ka na nzela oyo nzela bosomi yango oyo papa Faci ekole otanga bosomi yango oyo nzela oyo kozwa carte d'électeur mbala liboso yango oyo ya zénith eza ya kobeba ekole olekaka awa carte d'électeur mpe olekaka awa mais lelo obosana yango nzela yango merci papa ok merci beaucoup là on continue toujours continuer vraiment pour on aura toujours la réaction ba motard toyeba bonjour papa kombo nani kombo nanga na benga na kombo ya Valérie motard Valérie mais comme mki ko sa ba commentaire parce que mon mtazo bana ndenge na ye jusqu'à maintenant eza na mutu ndenge zoloba et puis mon mtazo s'adresser na mutu oyo ye alingi voilà donc na ebite yo s'adresser na nani kaka ba président de la république kaka gouvernement population pe batamite mamalamu bazali o bazaki tango bayoki mutu mo babeleli kombo na ye aye pe abongisi esika na ebite osala mwa commentaire moke et puis oyeba okosadresse na nani mpona nzela na bino oyo en tout cas merci mama na mutuna otuni ngai biso toza bamotard ya Sainte-Thérèse tokende kimbanseke Sainte-Thérèse kinguta bitabe totambola partout na ngili awa mais par rapport à nzela na biso oyo ya zénith oyo toolobela oyo couloir ya monene ata bana poto bayebi yango iti bapapa oyo baleka na couloir oyo tala lelo nde ekoma mawatro président biso tukimi ya direction ya parti ya président aza na bato na ye abatravaille na bango mais ye moto ya liboso premier carte d'électeur na ye aya kozwa na bonsomi toza na ekole ya monene na ngili ya babanga parmi baekole na ville ya province ya Kinshasa bonsomi aya na kati bana bato ya minene baya batanga mais tala nzela totanga nzela eza mabe na ndenge mpozo binokwama mabe kimbanseke mobimba to misik ya abengami Faci béton ayaka bétonné tolingi mpe tomonaka béton ngo na couloir yango oyo couloir ya monene bato ya minene bayebi yango bana ngili mpenza bao bana poto bayebi couloir oyo couloir eyebani makasi osengaka mokonzi basalela biso ka nzela apart ça azalaka malamu akontinue 2028 bakoya wasi merci beaucoup je crois que réaction bamotard nyonso ezaka ndenge monde bozoyoka nzela wa couleur ya zénith eza vraiment ya kobenga ya kobeba plutôt zénith de Paris donc bozomona zénith oyo efanisi makambo peut-être lelo ekoma négligé ekoma nango bafoué donc ekoma délabré c'est délabrement avancé quand nde bozomona zénith oyo babiso ko uti poto ye Kinshasa faut ya reconfirmer na zénith ozomona oyo zénith ezaki na baboutique oyo bapapa oyo asala bapublicité boutique à mon vieux Patrick Lorenzini, je le salue à passant. Bisika Zali, en tout cas, on a salué vraiment. En tout cas, en tout cas, je déclaré qu'à Baloba, on a zoé la mbangunata. En tout cas, on s'appelle de comment on a s'appelé Koloba. Et ça l'a vraiment bien marqué. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour maman. Comment nani? Comment Audrey. Papa Audrey, motard ya Zénith. Oui. On m'a dit que ça la commentaire, mais on le faisait. Yo mo zo mona dans nzela ngoneza par rapport à mutu na zo pesa a vie na ye. Na ebité yo moni ndenge ni ngolo banini. Bon pour na ngai na loba nzela o eza vraiment comme le quoi route mo eza principal. Ezalaka déjà. Eza déjà principal na sens nini parce que na minute o to même batu musu bazo uta na ngambo ya route mo kali parce que route mo kali eza ya kobeba batu akoma préférer mingi nzela ya facilité yango ba obima na ba moto boy alors nzela oyo eza ya kobeba pour nini tozomona mai baterase na biso oyo eza vraiment kire penate donc eza plein na baitondi na bapotopoto bazelo eza ya kokundama or tosenga bakirage esalama na baterase oyo mpe soki moyen kozala
tosengi na bakonzi ya mboka basani batongela biso chaussée moko oyo kopermettre biso awa totraversaka na facilité toke na ngamba maviokele toke ti na baruti mokali parce que nzela ekomobimisa même bato ngamba baruti mokali bato bakomoyila kaka na nzela ome tokeleka na travers ya moto alors soki basaleli biso nzela oya bien awa ekopermettre bato na bauta ngambo kuna bazwa bazwi bisi awa babake même ti victoire partout oyo nyonso bazango besoin et alors lisusu tomona lisusu nini esenga lisusu na mboka na biso ifo mwa discipline ezala discipline ya sasa ndeti place wana bamai ezouta na mapango ya bato ya rési des eaux ezoya kotonda kaka place wana or ezoranda biso mpe difficile parce que toi na saison sèche mais tomoni ndeti eza ya kokauka ti eza yango ya kokauka mais mpenza te mpona nini parce que bamai mosusu ekauka eda liboso mais bamai mosusu eyo wana ya rési des eaux ezokutana bamapango oyo akati bazotondisa pendant etage oyo tondi oyo bamai na bango nyonso ya bapompe ezoyaka wana ezovanda place oyo alors ndenge ezovanda wana bato donc c'est-à-dire bapui perdu eza te bapui perdu eza te donc nde soki evandi wana omona lere bozoya na kati eza mpe na bamabanga bachinois bakoya babwaka bino bamabanga oyo bazobuka na baprince bakotika ngo kaka bongo non bakozwa baplanir yango bakoplanir yango te bakotika ngo kaka bongo alors omona chauffeur mosusu ayebi no kokumba bie tomona na bamama bato bandokende mosala bakwei na kati ya mai wana donc eza vraiment nino te mai tosengaka na bakonzi bameka mpe koluka biso solution place oyo esala biso vraiment bien mpenza mpe liseloko lisu na koloba eza ete na kopesa toujours na chef de l'état coup de chapeau na misala oyo azosala toyebi ke mboka eza vaste mpe eza vaste mais baluka biso mpe mwa solution oyo permettre biso mpe tobula vraiment tozala mpe à l'aise sikonde bokotaka kati boye est-ce que trakasserie mpe ezalaka na kati kuna to nde nini bon mpo na trakasserie to na kati kuna tozalaki na trakasserie oyo tokoloba kaka bato banotisa biso mwa mal à l'aise ezalaki mbata oyo batiela biso na maviokeli mbata oyo batiela biso na maviokeli nde tobanda kotrakase biso mingi na kati na kati kuna na kati ya maviokeli banda kotrakase biso mais contenu ke lokola bayotaka koboma bato 3 personnes bakufe na ngambu kuna na bamasasi babali perdi babali perdi bomi nde mona loyenge ya bajeune mosusu bazala kuna nde bayaki kosala mo baravage nde la police ekimaki na miso tozala na la police kuna pe donc na miso koza calme na miso pena tokomi calme na mavioke pena tokomi na kimia ndenge la police mpe elongwe place wana ya mbata merci beaucoup en tout cas wana ezalaki réaction ya bamotard ka nde bosili komona donc tokota déjà nde na biso ya bino couleur à Zénith toza découverte na biso na couleur à Zénith s'il vous plaît toza découverte ya quartier 4T toza la découverte na quartier 4 précisément na couleur ya Zénith et puis tomeka muke kolobisa bato na vie na biso oyo azalaki konde njili vie bende oyo autaki kotika biso aza na ndako ya malili merci beaucoup wana tokota na biso tokoba na lisolo na biso tokota donc ka nde bozomona couleur yango oyo babengi Zénith de Paris kande na otoyebisa bino ke soki jika pena uti libanda ye po aconfirme ke ayaki kine fo ya confirmer na couloir à Zénith oyo kande nazoloba bapapa wemba en tout cas paix à son âme basala bapublicité na boutique moko ezalaki ya vie nanga a Patrick Lorenzini je le sali à passant papa wemba confirma oya banda oyo somba babilamba na boutique wana déjà tokoma na tomona esika boutique yango ezalaki donc couleur yango bozomona oyo couloir à Zénith ekenda sango Zénith de Paris yango bozomona na minute tokomi na saison sèche nde bozomona moi ça va mais tango saison de pluie yaka en tout cas a peine ezalaka moyete c'est délabré quand nde bozomona ngo lelo ba mota bafandi moi kimia parce que ba mbule ezobeta te so ba mbule bandi awa en tout cas a peine ezalaka mauvais temps voilà donc toujours continuer toujours tala toujours continuer aux première avenue au babenga Kinzau yango yo to koma déjà na coin wana avenue bozomona oyo toujours na couleur à Zénith avenue babenga Kikusu yango
Donc toi na kikusu 1 na quartier 4 toi na kikusu D oyo kikusu ya liboso yango yo et puis de l'autre côté na ote koloba kinzao yangwana kinzao toi na 3 kinzao 1 kinzao 2 kinzao 3 voilà au premier kinzao bozomona deuxième kinzao yangwana oyo ya kinzao ya ba vie bende et puis troisième kinzao o mususu elandi kuna. Merci beaucoup. Toujours na couloir ya Zénith nde bozomona ngo c'est délabré toi na saison sèche mais botala ba moto e uto kweya wa e uto buwa kabato wa donc ma trop quand nde bozomona entrée o ya kikusu c'est délabré nde bozomona ngo donc ma wa trop quoi ma trop tozokota toujours na couloir ya Zénith. En tout cas ba motard ba olela babi o eza direction o eketi na liboso kuna soto pusani collège bonsomi o ekenda sango na commune Njili babi o ba fachi beton batanga babi ebimisi ba ministre collège bonsomi nzela ngo yango yo ya otika bano bauta libanda na babis awa soki ma etondi babis moyele ke zate donc couloir yango nde yango yo couloir a Zénith o ekenda sango Zénith de Paris hein yango en tout cas ils ont vraiment quitté au sous-souté ils ont vraiment à kobeba quand de bozomone comme malili comme pio talara moi na poto lelo sora kiti alors on a posta même pas mon na couleur à Zénith mais n'importe wana ils qui dit que sora kiti en tout cas ils ont confirmé quand en souka quand on confirmé na couleur à Zénith ouais que oui aya qui vraiment m'a béni voilà donc toujours kota déjà yango yo couloir yango yango bozomona ouais donc quand on a idéologie on toza nango ya couloir à Zénith de bozomona boutique oh papa yemba sala publicité de maison d'habillement ya Patrick Lorenzini on to loba ou sala combo yango bozomona oyo et comme nango maison Marianne lelo ba comme et comme boutique ya donc lelo comme boutique yango yango oyo ezaki boutique d'habillement mais lelo comme yango boutique alimentaire toujours na couloir ya Zénith voilà toujours les cannabiso à la Zénith lelo ba salité ba foulou ba dodan to bité pourquoi et belé ba dodan boé ba mota ba auto pesa explication na bango ba auto ko se plaindre na micro ba pesi ba doléance na bango en tout cas babi couloir ya Zénith eza vraiment ya kobeba nde tozo kota bozomona yango couloir yango eza vraiment délabré et puis baro boye bara ya Zénith o ba pesa kombo ya couloir oyo Zénith yango bozomona e komi Gino Milele espace Gino Milele yango nde oboka Zénith ezaki awa ezara awa Zénith yango yo et puis oyo kikusu D donc ndeka na baki kikusu eza 1 à 2 D yango yo en tout cas na saluer bana nyonso kikusu obobima libanda mboka partout esika ezwami bino na saluer bino kikusu na bino yango yo et puis de l'autre côté kinzao yangwana kinzao ba vie ya ebende yango yo kinzao ya Zénith yango yo Zénith esikeza yango na coin et puis tokokota na kati déjà photo ya vie na biso ebende yangwana pe à son âme o asili kotika biso icône de Njili oyo aza na morgue yende tozo mekolobela vie na biso oyo tokoti pena na mabele pour que moi bato ba ko pesa moi muke témoignage ya vie na biso ebende. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? C'est grand maître Pius. Grand maître Pius. Grand maître Pius tozana yeyo. Mukumbusu, maître ya judo. Mukumbusu, ah d'accord. En tout cas, ensemble de tout sport. Ensemble de sport nyonso. Voilà, en tout cas, il y a biso podcast qui na mabele ya Njili. Tu as qui muki osala descente moko kotala kolobela muki Zénith na biso ndenge koma. Zénith vraiment c'est délabré et puis to meka muki kolobela pona vie na biso bende otaki kotika biso. Je sais pas ce moi témoignage muki za pona vie na biso oyo parce que Benef maza icône de Njili. Ba ote kotika biso et puis moi muki pona couloir na biso Zénith oyo.
Oui. Tout Ayokayo. Ebende aza icône na biso Anjili parce qu'il nous a fait vivre un peu dans Anjili, dans le sens d'ambiance. Oui, vraiment que Anjili est Seigneur dans le temps. Donc il est vraiment parmi le monsieur qu'on doit quand même respecter parce qu'il nous a fait vivre. Et on a vraiment tous à pleurer. Donc que son âme repose un peu d'abord. Oui. Nasa Fwana Minga Rolobate, mais c'est un homme très bon, très gentil, très sympa. Oui. Donc recevez tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Donc pour lui vraiment on regrette beaucoup pour ça. Okay. Donc, pour le couloir Zénith en tout cas je regrette beaucoup parce que je n'aime pas parler de la politique mais je tiens aussi parler un peu sur notre avenir comme donc c'est déjà dans le cours, hein, c'est déjà dans le cours. Je sais bien qu'on va bientôt arranger l'avenue. Donc l'avenue sera déjà stable comme vous voyez que partout en Djiri on est en train de s'améliorer. On met des macadam partout. Donc ici aussi dans les listes c'est programmé déjà que ça doit être fait déjà. C'est pour quand? Bon là je ne sais pas, ça c'est le gouvernement, ce n'est pas... c'est le gouvernement. Voilà, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, merci madame la journaliste. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, Boyoki témoignage, il y a maître Mukumbu Sokuna. En tout cas, Tokomi Siko Nane Sebino, Nakikusu 2, hein. Pardon, Kinza ou 2. Kinza ou 2, Balabala Oyo, il y a Ebende. Si vous voyez derrière moi, c'est bien écrit, hein, déjà en Wana. Adje, Martin, il y a tout là. Voilà, on a vraiment combattu à Makasi, on a lutté vraiment. Na esika o aningisa ki yango mabe a bouger ki yango na batamoro donc il dégâts et bendo bozo mono evandisa ba viema ya mon papa chéri pe à son âme ba vie na riva menga en tout cas ba vanda koto riva ngimbe na salue bisika zali avanda koto donc ezane bisiko banda ko ya ko régner bato ba uta libanda Kinshasa ba yo régner na bar ya Ebende voilà awa bomona o ezaki Zénith mais ezaki na temps mobo comme qui volume 2 parce que kuna e kozaki vrai et comment il moukié bato bazaro leka tellement ebelé ba ko espace autant aux Zénith c'est Koufi atango Ebende volume 2 mais les lopé malheureusement ils a sous-souté parce que ezaki temps et lekaki merci les lové na biso ana morgue voilà to ko tapona ozwa ba témoignage moukié ya vient na biso Martin il y a tout là. Bonjour papa. Bonjour. Comme bon année. Tchakou. Papa Tchakou. To monyo awa na avenue Oyo. Kinza ou 2. O mekana mo muke ko ça témoignage muke pona na biso Martin il y a tout là Ebende. Et puis moi commentaire muke pona couloir Oyo il y a Zénith. Po vie le loazate azana morgue. To ebité maman ezandeni ezo le kandeni. Ou sorti yo na ntongo yo ka ki sango ke vie benda za souté. Et ça là qui on est ni. Ça là bien te pour Martin azana bien na biso azana no. Au côté de Manon hein pour na moi micro. Azana bien na biso azana ko na ngai. Ota tuta na bon le temps. Ouais. Abandé ko vivre bien maintenant c'est ko bien. Ça n'est pas ba blague. Mais azaki na problème na motuté. Ebe ma ko vivre. Et puis vraiment ça la couleur où ezala man en plaire. Et ça biso tout ko ça derrière biso tout bananjidi. Ya ba congolais nyos. Ko benga za ki tukini. Donc ça biso passe mais tellement les weza ya nzambe. Et mo ka edi si pour ça liwa. Ya mo ça na couloir ya Zénith. Oh ya venu au Martin Botama ya ngo. Là ça dit volume 1 kuna ayo ça la volume 2 awa. OK. Alors ça volume 2 ah OK bana ça là. Qui donc banda ko tona ba plein. Mais malheureusement les lots ba mbouteillage tina nzela. Malheureusement que quand ngi mo nae kimia mais ça biso passe. On a âge à pour finalement 61 ans et ça âge mo azaki ne peut attendre vivre. Mais ça liwa bon nzambe mutaye bien. OK, merci beaucoup. Je sais pas si programme est bimi déjà sur Koyeba. Ah évidemment programme mais ça les 13 vendredi les 13 dollars la VM Hotel, samedi les 14. D'accord, donc samedi, vendredi les 13 VM Hotel et puis et vous allez installer où après? Bon, la terrain où il y a 3 à Kingoy. La terrain 3 à Kingoy. La face côté bon, Paul on est dans l'avenue toi. OK. À moins que espace que ça manqué, on va monter qu'il faut bâtir un terrain vaste. OK. OK, merci beaucoup là on continue. On a ton côté après sur na carte plutôt mon capé moi muke kozwa ba image et plutôt mon na isika Ebende ezalaki. Merci beaucoup. Matoye yoki miswe moni linga kolobe
ezati motema eza témoin misala emonani ninga koloba ezati outi mosika essentiel tokomi. Ok, wana tozokota na kati déjà tokota na kati mpo tomeka moke kozwa témoignage par rapport à mon vieux. Déjà bien venu Kinzaou, hein, Kinzaou donc Kinzaou de yangoyo. Et si kapena vient biso Martin Salaki Makambu. Et si ka abana buka bakiti. Et si ka ningi saka donc yangoyo. Tant on peut outil libanda ya Kinshasa, libanda RDC, au kiti na mabele ya Kinshasa. Babiso yo confirmé chez V Martin T A ne bende. Donc c'est que vous appelez Nil Tozo Kota pour que tokendoye bato kendo mona bisiko ezaki bouger na batamo boye pona Vieux Martin. Merci beaucoup. Bonjour maman. Comment nani? Nadine Yantoula. Maman Nadine Yantoula. C'est que ça fille à papa Martin. Oui. OK, parce que tout le monde combo mon corps déjà. Je sais pas en tout cas sincère condoléances de la part il y a Bisso Podcast, la chaîne de référence. Oui, mais c'est toujours copier ça Bisso d'informations vraies et puis d'informations réelles. Je sais pas tant aux gens qui n'ont aux une nouvelle que papa ne plie. N'habitez ça qui ont des. En tout cas, sois forte. Sois forte. Ça fait mal, hein? Tu comprends quand même émotion parce que déjà douleur peut-être se passer dans l'auto mais ça la moi kasi moi au s'adresser na battre sur partout dans le monde moi li loba pona les Vieux Martin Vieux Bende otoye baki. OK. Je sais pas programme les andengé nini tout soit programme kuna mais le quoi yoza mwana peut-être qu'on confirmer biso sous koleka programme ezali vendredi toza na veille mortuaire oui samedi tokokunda même programme fait na Paris. OK oui na Paris et son adresse nini parce que bato nyonso bakuta na Paris bato bauta bamboka mosusu wana bakuta na ka na Paris. OK na Paris les mêmes vendredi oui samedi ah d'accord OK donc kozala na je sais pas yo shoko ko bendango na téléphone je sais pas peut-être bato mosusu ba yebite na nzela ya Bisso Podcast peut-être bako yeba adresse oyo ya matanga ya Vieux Martin non il y a donc yangwana déjà les jeunes partent à bendiango en tout cas tous les locaux musuté otokoloba ceux qui ba courage té on s'y va la vie Dieu a donné Dieu a repris merci beaucoup vena mso vraiment zaki icône d'Injili o aningi saka couloir on a batam moko ape manakimia a combattre qui pena makasi donc non, je manque même les mots. Merci beaucoup. OK, on a tout côté na kati lupango. Bomona esika ebende ezalaki, bisika terrestre ezalaki. En tout cas, ça fait mal au cœur et ça linga vraiment passe. Et j'ai singa moi maloba na tamo be pour mona ndeko mwasi na réaction oya sali. Je crois photo na yangwana. Photo na yangwana. Déjà tous na entrée à ebende. To kota moi mukie. Poto meka muke ko la kisabiso batuto bazona so partout dans le monde donc lupanga ngwe ningi saka na batang wana yangoyo donc tout le monde so uti libanda kande na loba oye Kinshasa faut ya confirmer na kati bende ebende zaki awa lupanga ebende yangoyo vina so Martin wa to tika biso aza na morgue donc yangoyo to meka muke ko sola na bandeko au Bazalia, je sais pas. Parce que tout ça déjà tongo, tout ça tongo. Ndé na boutunde batu bazo la ebele. Na cadre ka idéologie on ndenge la matanga mais aussi ko tout ça na tongo. Bonjour tout le monde. Oui, maman biso tout ça micro ya Bisso Podcast. La chaîne de référence ni Choloba. Oui, puis ça Bisso toujours information, vraie information réelle. Toujours qui déjà nouvelle que notre vieille icône d'Injili, Vieux Martin ne plie. Je sais pas au mécanisme moi mukie ko sala moi témoignage na ye et puis bo me ko ebisa biso ni non obino bo kanisa pona ye bon tokolo bakaka okotele manayo pona micro za moi likolo
ou soit nga pena vanda nanga ok likambo ekomeli biso penza esali penza passe bon ebongaka moto abeli abeli penza donc ok mingi ozalaki toyebi ke azobela abeli bongo te ezaka mo bafièvre moko moke esali kaka donc bakaka journée moko kaka journée moko azalaki maladie te azalaki ne maladie te toyebi na maladie te nga mpe nazalaki te na dépressé mwa moke bon na ntongo ndenge ezali kaka nakoma nanga nakoma loba naoya kuna te naoya bobebisaka bon na ntongo babi ayokaki malili ndenge ayokaki malili nde bake na hôpital asala examen ndenge ezalaka moto abeli azoyoka bien te babi basala kaka malaria batyphoïde basalaki batension donc makambo nyonso na examen basalaki nyonso ezalaki malamu tension mpe ezalaki malamu donc toyebaki ete ke lelo ndenge tokokasaki akufi donc ezalaki bongo te ntango aye kozonga na ndako bakoti na ndako afandika na kiti nde asanzaki kosanza asandi ayoki mwa atoki asokola ntango ake kosokola moto bayoki kaka akwei ntango akwei wana na ndako ndenge akwei wana nde bazwi na ndako bakei na ye na hôpital bon na mwata mwa moke toka kaka akufi donc esali mpenza pasi esali pasi ebongaka moto abeli ndenge ezalaki abeli mais tozomona ndenge tokoki koexplike te eloko ekomeli biso nzambe azwaka lokumu ok bon tu peux chercher déjà programme babi vendredi samedi vendredi samedi prochaine et vous allez exposer na terrain qui la terrain qui ngoyi la tortille ba la poto yebi la tortille za wana bar la tortille za ka boso na terrain wana ok bate wana po benda sa muta batu baroya ndenge na ndenge donc faut ça moi place moko boye et ça qui moi vaste oui merci beaucoup maman na monte pa maman mususu ba meko sa moi commentaire ok yo zana nika c'est pas na ye ngana za moi si aleki na ye donc c'est meki na ye ok merci beaucoup wana c'est meki avait Martin et wana to pousse a babi ba ye na ye bango ye yo to meka pe ko sola maman na te sokote ne mapo bonjour basinele biso déjà babi yaya na ye ba yaya na ye mi bale baza awa nebite yaya tongo bozwa ki sango Kevin Martin ne plie et ça la bino ndeni neti yo émotion ezaki ndeni ngai nazalaki na liberté na teka ba pièce na liberté nde naza na liberté donc nazalaki na mega te bazobenga nga bazozwanga te sikona ngonga moko nayoka neti elo moko esali kaka ketelema nasalaka wenze epole na kokende nakembala moko wana ba 15 heures nakei mpe nasali wenze makambo nyonso nasombi mpe mega na ye nasali pondu nanga po ezalaki samedi wana nasombi pondu nabi na kolamba pondu nanga ale na ye nafandi boye nasisi kodongola pondu nafongoli telefone nabi bon mwasi oyo nga natindaki ye biloko neste amoni koli yango te na poto nabenga ye nayoka soki azwaki koli na ye nabengi newaka Bernadette oza nabi na liberté makambo ebi na nsima wana ndako oyebi yango te nabi makambo sikoyo nabangi nakanisi bana mike nabi nanga te Martin akufi nacheteka maboko kabo ale baninga nanga bayima be naninga bileki nanga akufi ikinanga mobali monene ebende kaboyo kaka ebende na nganda na bare ebende na njili katie 4 ye wana moto balobi akufi na ntongo azalaki na ye natongo azalaki na ye donc l'air ya lamuki ayoka neti bien te bon asengi mwasi mai po wana vraiment masolo ya ngana mwasi ne sikoyo mwasi azala paza peka awa mwasi azala pana ye kuna ok mwasi alobi ke ta mwasi na fandika abo na tongo wana na lamuki 4 nde na lamuka na kendaka église sikoyo namoni neti bien te nakamati livre na ngai nini bible na ngai na bandi kotanga ndeka na fongoli bo somo ngai na ke kofongola ya liwa na bikoma na tiki yango na koti na cuisine na ke na bandi kopona madeso po programme na ngai fa na mama madeso mama na ka bopesa nga mai ye pa ye apesi mai amoni azosanza na ozosanza likamune o te nazoka bien te
mosabi ozoka bien te atelemi mpe lisusu abimi libanda lera ameli mai wana ake na libanda akontinue mpe mbo kosanda lisusu après ça ayi kozonga afai na lobi akomba eti moko ayi igwe yokokomba te biso tokokomba abandi kokomba ye mpe azongi na ndako mosabi tokende hôpital bake hôpital nde bakomi na hôpital ngo batie tension makambo nyonso normal alobi kaka nazoyoka wa ale docteur aye atie bapareil na ye bamoni problème te ale bakomeli bango kaka kisi bapesi mpe tonga wana bakomi kisi babimile na mwasi akende ndako ye akoti yaka apeta masolo mpo yali kosola ni masolo mpe nde bayebeli igwe bayebele asoli te apa biso ba 10h soki 11h wana ndenge ezalaki azongi na ndako na ye lero azongi na ndako na ye afani mo moke balobi asoki lero akoti na dushe mwasi mpe lokola azalaki mpe na ndako abimaki te ayoki mobali agangi alandi ata mobali bo ale babenge mosala nzambe wana ye le alinga tia liboko boye omoni kaka bamisu bazalaka na bapuissance moko babokende hôpital babemi na hôpital bakomi kona moto asubi na nzela akufi te ndenge sango alingo ekomi wana Vraiment, donc le programme est déjà bon, je crois. Vendredi, samedi, exposition à terrain Kingo. Merci beaucoup, donc c'est confirmé, hein, déjà 2-3 personnes, 4. Balobi déjà vendredi, samedi, donc c'est confirmé. Je ne sais pas moi, commentaire, mon côté à maman, il y a un peu maman, comme on a dit. Maman Anna pas mes conseils, moi Mouké. Tout ça, il y a vu Martin Bende. Donc il y a Maman Anna pas mes comment Mouké ko ça commentaire par rapport à makambo maman ou toloba. La Mouké na tongo na vandaki na yoka tout passe. Pandi kaka. Na moni moi c'est Bende à côté. Comment tu moi voir Mouké? À côté na lupango. Ye mutato tremble lamba anataka tuni amame me. Boni atinga bo. Ba moi na zalenga ba zata sabe. Bon pa gi mutale na ponzo pa gi mazaki na ndako azoko yoka ndenga lebe me na zalia. Sika koti ka mutu makamba solo laki na ebite. Lero ba biminga be menini atinga bo. Ngape na tikalika ko vana wa. La téléminale na banu bazaki na ndako makamni mamene na lobi. Alors biso to yebite na mona su azongi sina. Alibita mwasi yaka. Na kena na balabala lobi pa mata appliquer crise siko to kena sek mais na moni ti mutu azalate. Ngape na zongi sina vika la liputa na landi. Na zui moto na landi na ko futa moto. Asa kufaki. Atelo moko ya zwa kite. Yepe mais somme salaki. Bakino tikila ndako na bongeza ka pembeni ya mort ya set. To tikali wana na bongisi ndeko na ngai, le na bongisi esili, ba yiko bratare ye, basengi liputa, moi ça zate na zuka liputa nga, na pesi pa Guillaume. Ala zipi que personne n'a. L'air bato babani ko yati e benda kufi biso to komina ko zongo bato suki na nzela ndenge ni akufi ndenge tozala kindenge ndako ne pesa ka pembene sika matangiza. OK, on est na veni nini awa ka so imwana mwa to tika na to pembele ki ne pe Guillaume azawana. OK, beaucoup makona mwa sina zali. Merci beaucoup en tout cas balobi tout ça la descente moko na ndako papa Martin tokoma wana. Donc tokoma wana tokoma wana pour que tu sois peu moi réaction il y a moi sinae. Merci beaucoup wana bolandi biso juste après ma image. Ouais, donc très cher internaute et obimi quand les gens tout ça nango tout ça moi descente moko ba bina venir toi nandaka papa na biso Martin et Bende pour na tomeka pe muke ko sula na mwasi na babi azakuna et puis bande connaît misusu bazakuna to moni pe voisine. Bonjour. Bonjour. To moni sa voisine ya papa Martin et Bende. Na bito meka na ko pesa témoignage muke pendant 10 secondes pour na vieux Martin Bende. En tout cas azaki malamu donc asolora na mutu nyonso mwana muke mukolo azaki vraiment malamu donc esa biso passe ndenge zabu. OK. Merci beaucoup. Donc on est qui témoignage j'ai fait na biso Martin et pas voisine. Toujours na veni Kinzao D. Nous besoin na toujours bima déjà Kinzao. OK. Tokende na veni toi ici kanda kunae et j'allais parce que wana eza résidence familiale.
bisiko ya koleli bisiko ya botameli esika to monde bande koné siko to kena ndaku oyo ye moko azalaka. Merci. Oui, merci beaucoup très cher internaute de la chaîne Yabiso Podcast. Kaka na idéologie to zana ngo ya ko mekolobisa batu pona papa na biso Martin ya tout là wa utotika biso zana morgue auto yebi biso na kombo ya ebende. Voilà to uti na résidence familiale to meko solo na bande kona ba famille na baza kuna et puis fille na mwana e moko mwasa zawana to ye siko na résidence na ye moko pour que to zo pe mo ba témoignage serveur na biso Martin ebende au biso tout yebaka à Bouja couloir ya Zénith. Voilà donc tout le monde ba vie ba vandi ba vie njili ba natif penza njili to meka pe moi moké ko interviewer bango ba meka moi moké ko pesa témoignage il y avait na biso Martin. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani nete so côté le mapona micro za likolo. Ah kombo na ngai Kokojo. Kokojo toujours natif njili. Oui. Mais comment mon qui n'habite dans ton soit qui sango qui vient Martin le plaît et ça que on est bon Zebende en tout cas azave moko to regretter makasi parce que biso ma bakuna ko tika na morgue. OK to fanda ina ko c'est-à-dire ko fela na ndako bon na ndako nda ko ya na douche. Oui la même na hôpital. Oui l'hôpital à Liboso, moi qui déjà ça ne va pas, on va s'arrêter moi transfert. L'hôpital à Mounene, la médico réanimé, mais et c'est là qui les sous-souté, bon, vous avez le reste qui t'en a, j'en ai besoin de mon limon. Ok. Je sais pas, si ce programme à vendredi, samedi. Bon, normalement, le programme d'aller vendredi prochain, pour là, samedi, merci beaucoup. En tout cas, on a fait un témoignage. Témoignage, j'ai fait ça qui n'est ni. Mais quand on fait témoignage, c'est 30 secondes. Et bien, vraiment, témoignage, les airs le batté parce que il y a tout Njili. Ok. Donc, il y a ma belle santé. On a fait mon bois sangisaki presque ma génération. Oui. Ma carte bar en tout cas des choses de salariés. Ça qui m'a parlé mon ceux qui disent l'ambéza dans côté, Goya na yote. Voilà. Donc, ils m'a barre mon retrouver ma qui tout vraiment. Viens bibi c'est le moins à capital. La vie barre qui serait l'ambéza te, Goya te. Siko ezako les gandeni parce que je sais pas n'importe quand on peut la rara par rapport à ba jango na habité. Siko ezako les gandeni donc so ça na ngote siko ça ne ko des fois to ngeni. Parce que wana c'est là qui to golo ba là qui de l'eau moko e bana za chaque jour neti donc et si comme moko donc il y a retrouvailles quoi. Retrouvailles moko donc il y a makasi. So za na moto za no ka libanda. Za no ka libanda do pango ko ta de poyo mo so che mutu. Okimi. Ça ne va pas. Donc ils vont sika ban coma. Te za ya sika moko donc yo. Donc il y a religion qui t'aide. Talara Njili. Vraiment merci beaucoup de l'équipe et pas mon vieux, il est pas méga mon qui a commentaire bonjour. Ouais, bonjour. Comme on a dit, on a bio hein. Mais bateau bateau on a partout dans le monde. Bah il va pas combo et ça la bien. Ouais, moi je réponds par le nom de Pelé du Ménine. Ok, mon vieux Pelé. Ouais, merci à tous vraiment donc Liwa Sangoya Liwa a fait notre Bendy en tout cas. Bato mususu vraiment na ebiti. Ya confirmer to lobaka ki na maboko na biso. Oui. Kozaki na biso bien awa le vendredi samedi matin avec Guillaume abengi biso. Abike non alors Pelé koko boza bi anda biso na hôpital à 7. Oui. OK kuna ba meko intervenir bien mais version sika molimo ouais pour le donc premièrement na mitema presque biso bana njili bana chango motumba donc toujours les laver. Là où ba aéro ba tant tout ça na matanga. Donc voilà. OK, merci beaucoup. Mon vieux Pelé par lobby donc habito les lavier. Mais t'es papa intervenir pour les lavier. Donc to kota na kati sikoyo. To meka mwa mukie. Nebite papa na moni pe longi. To kuta pe na papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Mathieu Nzambe. Papa Mathieu Nzambe na habito meka mwa mukie ko pesa biso témoignage ya vient biso Martin Bende autotika biso za na morgue. Na habité pour na yo tango zo ki sango déjà ça là qui on est bon là ça membre famille. Oui, non on a déjà vu longue. Tata Leti. Oui, Tata Leti. Ça
tokoli tomeseni azali moto akimia makasi moto akimia makasi azali mpenza te na makambo ya mobulu tuka ndenge ya kolaka tofandi nga na vanda ye na quartier 3 ngatai na bosomi na quartier 3 nayeba ye ngande bende ezalaki esika oyo mpenza yeke ya okoki kopema meme libala na nga nasalaka yango yaki libala liboso esama na bende oyo ya ngai esama na ngande bende epesaki mpenza plaisir mimi mpe na baninga na nga kosala. Ok, merci beaucoup. On a des témoignages pour nous venir à Bisso. Autotique à Bisso. Est-ce que tu as madame Naye Azana Kati. Ok. Merci. Tu as côté na Kati à Lopan pour que tout le monde a madame Martin et Bendé. Ok. Coco. Bonjour. Tout le monde a madame Martin Nakati. Ok. Ouais, très cher internaute, donc tu commis déjà Nandakuya, mon vieil icône d'Engeli, Martin Bende, ou bien Stoebaki, de Toko tapé pour tout le monde, Madame Naï. Coco? Bonjour. Ma sincère condoléances à la famille. Oui, biso toza chaîne, il y a biso podcast. Nde toza qui nouvelle, il y a icône d'Engeli. Monsieur Martin Bende ne plie. Nde to baki to le kabongo to ko to sali descente Nangeli to sala pe descente moko to tina famille et puis to epi awa to mona madame je sais pas maman. OK. En tout cas, ba courage et belé, ba courage. Je sais pas toujours temps mingité même une minute parce que to suis déjà interview na ba to monsieur Libanda. Donc madame Martin Yeyo maman na biso bonde basimba kinjil n'époque wana otozo solo là pour na masolo ya couloir à Zénith kuna ne Bende n'habité maman tant que qui mikano ko biso et puis bateau nyos bazolando partout dans le monde tant que qui sangoké papa Martin ne plie et ça là qui on ndeni émotion les akindeni papa de la guité papa zaki maladité to la muki na tongo yaki ko kombola na na opona madiso. Après, ndenge talaka bosa sala misala ayoki mwa malaise. Kwa ayoki malaise na pesi kisi estomac meri apa vandi na ye atoki. Tokomi ba 11h alobi asukola. Parce que banda okende bimi. Tanga piko sukola na douche afungoli ka douche akwe. Tanga kwenga na yo kotala tomemi na hôpital balobi boyele bimi. Ok, donc l'explication qui je pense qu'il y a Isaka Ndenge Moko et puis ce programme il y a vendredi, samedi. Vendredi, samedi, je sais pas, on a Paris, adresse c'est Boyebi. Oui, awa arriva vendredi, enterrement samedi. Ok. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Bana Chango Nyoso. Bana Njili bolela tolela vie Bende icône de Njili parce que azavie en tout cas akanga masolo chango Njili kutu kate me chango et puis batbazaki libanda chango boyo sa ba ambiance ne Bende les leviers azate via za la bien madame nae yeyo donc vie pena pesibiso passi la raison pour laquelle to sali descente ti awa pour que tu aies au Kablana Binouma Mawa pendant 1 ou 2 minutes. Merci beaucoup, donc on est ensemble. Bah courage et belé kaka. On a tout comme les cannabis. Merci beaucoup, en tout cas au revoir. Tout le monde a vendredi, samedi. Ok. Merci beaucoup et on a tout sur la naïe, Madame Martin et Bende. Quand tout le monde a présenté, bah Mawa naïe, bah mention naïe. Donc il te colle obissé mingi parce que ça déjà na ces émotions quand tu as témoignage donc tout balobi ndenge moko viabilité en tout cas on singa na bana changu nyonso pourquoi pas ya tukine to la vie Bende to la ye mon vieux Rivangimbi to la vie Bende mon vieux Guilhem Vela to la vie Bende mon vieux Patrick Makadilou to la vie Bende ba vie na ngapele to la vie Bende donc il vient zaki vie moroboye il y a bien à solo la na mukolo mona mukoza na ngoza na ngote
en tout cas à sololara vraiment vie à sololara ba vie nanga Jean Teddy Makadi Lutolela et Bende en tout cas via pesi passi en tout cas minga on le bezate programme ya ngwana baloba déjà ça vendredi samedi na terrain ya Kingoy na terrain yongo to Kingoy na terrain ya Yongo donc entre Yongo Kingoy terrain Moreza wana tozala wana vendredi et puis samedi en tout cas édition na biso et comme on a souka donc minga on le bezate na sima caméra nazaki bongo na yemoko Josué Mbungu les jeunes patro ou asali qui original abima bien na bilili abima kitoko ba jolibilité kitoko pe elengi donc minga on le bezate na saluer ba boss nanga na linga mingi na mosika le trio en tout cas un grand merci na boss Yannick en tout cas loko nanga na zwaki yango et komaki minga on le bezate na landonga inbox donc en privé quoi na landa yo neto développer moi lisolango ndenge zalaka en tout cas na okata bongo te sans que na me ko saluer ba oya ngana linga mingi tel que mon vieux José Nono 1000 esprits na Canada babi moto moko bien papa social en tout cas yepena alia kana batu parce que ayebi que cercueil et salaka kilo mon vieux José Nono pour na Canada 1000 esprits te ya yo ngwana la musika pourquoi pas à mon vieux de Kati babi le mon vieux colonel Eric Louindula babi yonde les millionnaires à franc congolais ou bien na ngwende na obisiko zali donc on est petit na original ndé a griffé nenga ezalaka babi sans oublier mon papa que j'aime bien babi monsieur Albert Toro là le patron Bogo Sabeda Chou les millionnaires en dollars en francs congolais aussi de Guépena babi sera telemi batutu bavandi kimia ya yo ngwana musika babi kala tete o fêter pona yo babi na saluer mon vieux MM Monde Munduki mwana suka famille babi la beauté de nos adultes Monde Munduki MM ya yo ngwana mon vieux Teddy Makadi Luyangwana Jean Teddy Makadi Luyangwana pourquoi pas à mon vieux Guilhem Vela sans oublier à mon vieux Rivangimbe ya bino yangwana donc tole la vie bana njili nyonso bana changu nyonso tole la vie Martin et Bende merci beaucoup wana tokutani bongo l'édition ezali koya na sepela makasi tangu nyonso zooma caméra donc c'est à dire que to silisi bye bye give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela